pasta polo bai no kitoko. Makambo lobaki okosite. Makamba mususu olobeza kitoko papa na ngai. Mais siko comment so fait string le ringe tu makambo wana mabeto mona kisiko ndengo tanga ki ba kombo. Ya batu. Yakemon. Par exemple papa Wemba. Na nani? Toke malembe par exemple. Na papa moi nanga Kester. Yo na tanga komba Jacob te. Moi tanga ya Bible. Papa Wemba. Papa Wemba. Yo tanga komba Isaac te. Pona. Papa za mangala mabe. Na tuni te. Saka ki songi na comprendre bien ça qui songi banda na Bible. Papa. Ngape molimo na Nzambe simi ngai. Nenge to pati to tepi to zongi to ana toro. Ne tout te ton tort. Bato boma Yesu ezaba na Nzambe. Ce sont les sacrificateurs ba boma Yesu. Jamais. Tikila biso Barabas. Bomela biso mutoyi. Uza mtona kwa. Papa. Tika Barabas wa bomi bango. Pendant le quoi ba kuna lelo. Tika ba kuna bomela biso pasteur. Est-ce que ça a sens? Pourquoi olobela no wi? Sikoyo. Bazui mutu na Nzambe. Bakele tipa Pilato. Pilato akile kwa Chantini ngobila. Akile kwa Chantini ngobila R1. Ah mbaka. Ah, OK. Bato bobi Yesu ezaba na Nzambe. Do bato bazonga ba boma yo ezaba na Nzambe. Et si na bibili makambo. C'est par là na lina lobani pour nous conclure. Omoni bato ya ba secte nyonso ya mabe ya solo ka ya bondoki. En public boy, au monde au grand jamais mutu akisi obundisa mutakisi. Jamais. Mais bana Nzambe publiquement bo senti pasteur wa zo bundisa pasteur. Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe. Sokolingo e baba sango ya mboka kota na Chantal Nzambe TV. Mate ya kitoko ba émission ya kitoko. Marcelo a filmé, on est caméraman, on est dans le bail. On est dans la perche. Marcelo. John Cash. John Cash, moi la maman Chantal Yende, Chantal Nzambe. Chantal Nzambe. Chantal Nzambe, chaîne, moi Chantal. Oh, comment il est? Non, moi, la maman Chantal, John Cash. Mais il y a bien ma Chantal qui est. Marcelo Azanga perche. Ah, il c'est Marcelo Azanga perche. C'est ton caméraman, mais Azanga perche. C'est Charles Azali encore là, les millionnaires. Ngana outi et pas ya. M Maurice Business. M Maurice Business, centre d'affaires, import, export, dédouanement, fret et transit. Boss Maurice Menako, jeune. Mutumoko bien, toujours humble. Et à zone dimako, ça s'appelle Baningo Bazangi. M Maurice Business, c'est pourquoi na outi pas na yebi pasi ya baninga. Pas sunga kabaninga. Vraiment, donc, nazama minga ko lobatie. Mais qui te connaît ici la terre? Merci. Qui te connaît ici la terre? Vraiment. Papa na oueli sanangana. Ah, mais nangana na bano le bamoko parce que mutu ba tuna ngayo. Ladi lisomba. Ladi lisomba. Ah, la diva. Atuna ngabite. Et il va dire que tu as un mal. N'habitez pas, tu es pas dit que tu seras quand tu mais n'abagi n'a pas ça là plaisir. Tu lis dans la biso. Et tout lis dans c'est tout c'est plaisir que tout lis dans le sol. Tout c'est plaisir. Ah mon veut que oui tu ça comme ça mbali tout lis dans la biso. Est-ce que c'est ma belle âme? C'est ma belle pour la dernière mbali na de occupé. Et comme même n'a pas de occupé, n'a pas dans moi c'est n'a pas de occupé. Mais la ligne c'est moi si n'a pas à occupé dans la chambre panse. Je peux occuper nos chambres panse. Mais ça la terre. C'est là ça dans la fidèle. Fidèle oui fidèle bon fidèle au kamweni nango au kamolo ko moni ndo ki fidèle fidèle oui nazo musule bana moki ne bada mokinde nzamba saka adana Eve fidèle ayi Eve lebinga fidèle na ko mbana saka fidèle ngai nde fidèle wana jardin de ana jardin nde azui Eve. Non, comprends là, ça non, le kasi fidèle dans la écouter na Eve. Kasi na fidèle. Toto
Fidèle c'est quoi? Mon sambara mon le quoi? Oh c'est car. Fidèle te. Yem de moment F. Tu as mon ami au de l'histoire bandera na kasi mudara l'histoire fidèle. Ah. Fidèle bien mieux comme t'es coco. Kasi mieux quand comme la fidèle. Jusqu'au minyoka. Te yena de ya kasi ko la terre même si makambo. Respect ça. Na nga des gens qui fait. Ah, te nga bena nga d'occuper mais en tout cas amba. Le ko boy ko se pesa Chantal ya nzambe. Taliwa. Te nga la na ngo. Samedi ko sala. Ouais, samedi on t'allait pas passer là. Ah bien on la conférence de presse. Na ozawana. Parce que tu es bipété. Ah singa ka pardon mo kile linga ka. Bon, nga pe na senga ye. Nga uno senga nga ta senga pardon. Nga lima kamwe za kabe to na show. Tout le monde na suka. Tina suka quoi. Mais samedi so comme ko lobisa ngati. Hein? So comme ça ndenga nga pe na. Ndela eso na mbala na. Oza fidèle. Nga pe na bi ko lobisa ngati parce que mbano ko mona ngana to sola kana ko na mi de 14. Na bo bi mo senga mona ngana to sola. Nani amba samedi hein? Mais ko lobisa ngati. On va la lobisa. Alors on a kuna. Et on va faire le mois kuna. Ama na ko chiffrer. Oh chiffrer ngati on ça la benché. Oh chiffrer nga moi sina yo. Makamni. Toujours actualité, chez Nabanamboka, Chantalia Nzambe TV. Sokolingo et Babasa. Ah, Nazu appelle il y a Josué. Josué Basangani. Basali eloko moko Dimas sécurité. Dimas sécurité on est allé. Si on a une compagnie, on a une pharmacie, on a besoin de sécurité. Donc, vous avez le pan. Dimas sécurité, je suis Michel Kandolo. Donc, il y a une sécurité assurée. Oui. Émission Obed Inzao, nouvelle énergie. Mon dit Obed Inzao, au Afrique d'ici. Il y a biloko outil Afrique d'ici. Et comme Lubumbashi n'a pas pété nyoso. Abisinga abi donc à landinga Afrique d'ici tombé. Ce que tout le monde est-ce que de ça pour la maman pasteur. Tout c'est magam. Ah, pour émission papa. Ajouter la maman casse na chaîne. Papa. Voilà yo comment utiliser nga. Exactement. On a créé à ba base. Yo la récolte à la chaîne yo. On a dit on va se faire relation sika. Et Simba parce que dimanche quand on a lobia nani Michel Kandolo a ça une année mariage. Non ça on a même créé base c'est pas baturanga et pas na yo chaîne est full ya ngwana chaîne yo zo baté ngana na makambu na ngana na makambu na ngai omoni mutu nyoto nzamba sali moto na moto azaka na moto na ye soki moto mutu silinda lukaka moto po baksela moto moto na yo na nga esangani ezo fula chaîne nga e fula chaîne na yo menga yo zo lia yo ne ba yebi na YouTube nga ba yebi ngata ba yebi yo journaliste ndé la chaîne nga menga yebi YouTube azo futa yo YouTube afuta kaoti pongo mkolo chaîne YouTube afuta kaoti afuta nga na est-ce que nga eyenga YouTube ayebi nga menga na futa ka yo parce que ngone pourquoi YouTube yemo afuta ngate mais YouTube afuta nga mkolo YouTube afuta mutu na intermédiaire te oui yeso nga futa obe fungola chaîne na yo one YouTube afuta mais YouTube afuta nga na futa donc ye YouTube donc pour ceux qui font une chaîne ye YouTube à la comique collaboration Luka monsieur Esika to créer le pasteur base nga na ba technique nga mais na lina mamambouye pasteur te ko avec to taquet to asaini toujours Luka visibilité oh ils ont fait l'émission est tellement oh TS alina nga subi oh ce que tu sais niveau o tu sais déjà tiens mabanga filmer mabanga ya kichuka mabanga ezobotaka ya minene mabanga ezobotaka bolobela ngote Lisa Bola elle est confortable. Bien tu ne blâmes pas pour la mission Siko ça. Lisa Bola elle est confortable. Lisa Bola est confortable. Oui. À telle mission ça à ses piles non ma casse à telle commenter. Na ke pena pasteur comme ballon na bina na pasteur. Na ça une émission na bina na pasteur. Eh ça bien Congo. Pasteur. Comment Internet tu as besoin de Simbiango? Mais bien le patron ma chaîne. Oh sur la mabé. Oh on a son même moral tu vas pire na yo. Moi je prends frère. C'est des arrêts na yo. Na mo le passer la salité. Ils ont de privé. To taquet peu tout. Papé on ni ça ça. Ah.
Tu as les gars qui de ça, les gars de 10 minutes, ils ne savent pas le salaire, le salaire, parmi les gars, au bois qu'on a YouTube. Boulez non, trop pété l'eau. Tu vas à nos places, on a un message, on a le mot comme ça, on a la chose ensemble. Tu pour nous, pour nous créer, pour nous vivre avec des malades, pour nous acheter. Tu vas là-bas. Et tu vas là-bas. Toujours actualité, chez Nabanamboka, Chantalia Nzambe TV. Sokolingo et Babasa. Oh, Amba. Nina ngo. Et comment musique? Bino boko ya de Oh. Minya. Joka tata. Mais maman bosali. Bobino boko ya fa biso de. Papa basi kanga munoko na yo. Yebisenga ko ya. Yebisenga ko ya. Shalom papa. Nana yebe tu ba conclusion parce que biso toyoki o abiso. Biso mosala nzamba lobi na biso o esengeli. Ah, on a regretté. On fait les choses, mais on fait pas des choses. To kanisa, mais to kanisa te. Olobini. Yango moni Djibril Biyak a lobi. Ah, le quoi ça jeune entrepreneur. entrepreneur. Djibril Biyak jeune entrepreneur, ngati wa jeune entrepreneur. Moi monsieur pasteur. Mumu tu ba parler yo ko loba. S'il vous plaît frère, naza bandeko bino bouti na kati bomoni photo luka to continuer ko bondela. On a lobby bandeko bayoki. Pasteur Olobini. Mutu o bango bazoloba Djibril Biyaki, les jeunes entrepreneurs. Aza mwana ngana bondela pona e parce que yaza na entreprise, aza na aluesa mituka. Pona ba cérémonie nyonso. Aluesa appelle ateka pe ba terrain. Aluesa appelle limousine. Ko bana limousine tina kesh. Donc, olingo somba terrain. Maman pas en général il y a des cas. Dans déjà 20 sur 20. OK, pas de problème. Il y a des jeunes entrepreneurs. Entrepreneur. Pourquoi beaucoup pour gérer la Yo mi Djibril Biyak yango yo yebi. Ngaba sala nga makambo sa. Asalinga nini mosala nzamba bengi biso solo la. Ezaka ko remettre conscience na en place. Papa passé pardon hein. Nana ngai na loba boy. Na remarquer mieux surtout bet me sala ndeti me kuma mal vie. Yango mwana ngaki na yana solo na yo papa. Okosa polo ba ino kitoko. Makambo lobaki okosite. Makambo mususu olobeza kitoko papa na ngai. Mais siko comment so fait string le ringe tubo makambo wana mabeto mona kisiko ndengo tanga ki ba kombo. Ya batu. Yakemon. Par exemple papa Wemba. Na nani? Toke malembe par exemple. Na mwana nga Esther. Yo na tanga komba Jacob te. Moi tanga ya Bible. Papa Wemba. Yo tanga komba Isaac te. Pona. Papa za mangala mabe. Na tuni te. Saka ki songi na comprendre bien ça qui songi banda na Bible. Azotalisa Bible. Oyebi mabe na biso ezani. Oui. Tolingaka tobongisa maloba ya Nzambe. So Nzambe ebisinga loba oui. Na loba nini? Oui. Papa teke na yo loba. Papa yo papa yo. Nzambe sa otanga na ba kombo. Papa. Ngape molimo na Nzambe simi ngai. Nenge to pati to tepi to zongi to ana tort. Ne to te na tort. Kasi. Bato boma Yesu ezaba na Nzambe. Ce sont les sacrificateurs de boma Yesu. Jamais. Po Yesu tanga yaki pona bato mabe. Yesu tanga yaki aki pona ko so makamuno so mabe ko bongo na ko malamu. Mais bato ba ndeko saki ba parce bato ali kata bon Nzambe ba ndeko sa mabe, ba bonne ko pe mabe. Wana Bible nini wana? Ozona na papa. Yango moni bato ba ko ndima ke tikila biso Barabas. Bomela biso mutoyi. Yoza mtona ko. Papa. Tika Barabas wa bomi bango. Pendant le quoi ba kuna lelo. Tika ba kuna bomela biso pasteur. Est-ce que ça a sens? Pourquoi on lobela no wiki? Bazui mutu na Nzambe bakele tipa Pilato. Pilato akile kwa Gentini Ngobila. Akile kwa Gentini Ngobila R1. Ah mbaka. Ah, Pilato akile parce que so moni Gentini Ngobila mbaka, omoni Levi Pai. Sikoyo. Pilato akile kwa Gentini Ngobila. Bakana ye bazui mutu na bakana ye ti ba Gentini Ngobila époque. Ah donc Gentini Ngobila mbaka ne Pilato. So tango lobi Gentini Ngobila mbaka na moni pembeni na ye Levi Pai. Oya bana bandana. Non Levi Pai ya bana. Ya ze rodi ya tangwa. Non Levi Pai asa molobeli ya bana Congo ya bana bandal o esito bona. Papa obongisi bien. Tango cha bandal.
fait ba kitambo eza tango yo ba sa Congo elakisi ke biso nyonso pe limité pe to koza na problème to ke pa Levi Pai kitambo pe ba koza na problème ba ke pa Levi Pai Levi Pai ezake molobeli moko me ya jeune kolo baka ya banda te po biso pe bana kisensu to yo kapaz mama comprendre ngate omoni koza ya Congo meza ne sika ne siko ba votaka mutu yango moni na lobi Levi Pai aza congolais aza jeune aza chouchou ya bana bandal tangu bana bandal toko voter akomi suko molobeli ya biso nyonso na Congo yango na bi Levi Pai papa na somi na idée na ngana saki nango tango ba memie ba Chantilly Ngobila ya époque comme on est pilote tali dossier ele ko zate bana ba makiye bana nzambe ape bo bana nzambe musepe pa nanga te bana nzambe te musepe ba memie zo pa ya Fachi époque comme on a dit Hérode Fachi akala comme on a dit Hérode ba kena yeti babi papa tala muto yo eloko za koloba Fachi ba tali dossier ba tali boye Hérode tali boye eloko za ti papa c'est l'intelligence parlons ngoloba nini je sens l'esprit nangana loba boye ke bato bobi Yesu ezaba na nzambe do bato bazo ba boma yo ezaba na nzambe esi na biso makambo c'est par là na lina lobani pour nous conclure omoni bato ba secte nyonso ya mabe ya solo ka ya bondoki en public boy omona au grand jamais muto akisi obundisa mutakisi jamais mais bana nzambe publiquement bo senti pasteur wazo bundisa pasteur wale qui na pasteur bandi le te papa bandi depuis Yesu et puis ba pasteur nyonso ya mabe kolanda distraction s'il vous plaît papa asali elongo mibali kana okomona ba pasteur basala ba réunion contre baninga na bango ba pasteur mais jamais omona bandoki ya matete ba se préparer ba ke bundisa bandoki ya masina jamais ça bandoki ya ngaba ba ke se préparer ba bundisa bandoki ya livulu jamais ça mais non pasteur matete aza contre pasteur Anjili yango mo balimbaye koma kotia banyamo ya numéro 4 église numéro 12 église omona ba metulam pasteur aza ko beba mokili mobimba bi ke pasteur waza mabe momona komo sa ba campagne a déstabiliser baningane ba pasteur pour ba onyoso bakoma mabe merci papa réseaux sociaux yeli biso sous makambo conflit nyoso le ba yo luka pasteur de biso to yebo a éclaircir biso mais au moins ka pour réseaux sociaux pasteur asala ki boy siko yo ngolo yo kuto fo yo tubela ya kuta kota makama musoto papa ya suko lobini o changer maloba tout ça kana même langage na bibo e mama on l'accent ça pipouani on la globa papa globa olobini zelanga sisa no question na papa olobini papa pigeon zate la pas zate mutu azame yo na biso ndenge na sala ba miniature selon yo ndenge fait explication lobike j'ai compris bien que lobike ba ninga no ba sey na nzambe ba obundisa yo ça veut dire na ba amo yo lelisi alonganga betise nga ba compétent ba pasteur te bokanga ba fan club ba pasteur na place kanga na place comme fan nzambo comme fan club ya pasteur papa yo ngolo banini kama lobolo baki otika ngo bongo mais éclaircir en bien o changer to changer bien soka zaki aye soka inventaki nde alingaka changer comme il y a commencé à mettre à changer alors ben kuna yo c'est la téléphone c'est la téléphone na tunika on sombelanga na tuni yo ni papa mama mambo sana mboko iPhone auto somba ngolo oza ana bible ndazana na téléphone bible kana kata iPhone sikono no akizenga oza ba passer na problème ni suso on a live yo dangate danga keba na nga danga ni keba aba nga danga tu es malade Chantal Nzambe TV, la chaîne qui nous informe.